donc tu peux le bel ezamboa biso bali boto pesa ki kombo wana parce que tangu peut-être ozolia iloko wana osentir yango ndenge ezaka nango ke leki nyonso leki ezaka kitoko madame yo moni ndenge tozana yo na plateau yo moni ndenge na droite boyo zo mona déjà ke oyo za muluba te oluati kitoko de onzinga même yo ndenge za mwasi vraiment ya mwasi pembe mwasi oyo ngana koteka même boucle pona ye zo mona donc na ko contacter même famille na ye place boucle ko sala mwasi kitoko boyo vraiment vraiment madame omoni te omoni ndenge na lwati te na concorde na ko biso baluba to concorde na biso ka ndenge wana na ba téléphone cher jani même ngo André mwana ni wako Kasai kukana ngamalanja shinga mulubo wenu wakabamba mu kwanza li aminu donc utu bambani mobali ya ba mobali bali bento lingala balo barater mwana même biso balo botolobaka muntu wakuleje ku bantu donc wakuleje ku bantu ni muntu mwikala mukumbana mwikala mu biti wende mukumbana muntu yosutangini mu munente muntu yeye. Je suis là la femme à plusieurs options. Babi Cheneka Moko, Mi Balete, Gemidor TV. Gemidor TV, c'est la meilleure chaîne. Babi Chen Moko, Meme la Kabi, Soba News, ya bien. Chen Moko, ça la Kakebo, découvrir vraiment Maramou. Et belé, Ouezaka caché, quoi. Donc, rien à dire. Bon, s'abonner, Kaka, bon, zapété. Bon, s'abonner, Zanamoya, offlé. Donc, gratuit, quoi. Un grand merci, Nabafa, Nanga, tout au besoin dans le monde entier. Nebole, Langa, ya trop. On appelle les labino. Vraiment, ya trop. Takana, ya mangosta yo bakselanga lisu mwa simbinga esalanga babion yo bongo langa yo bongo wana ke pesa bambote nanga rapidement na mo boss na kombo ya papa de Ondinga babi papa de Ondinga nzeta malili papa de Ondinga testament vivant papa de Ondinga papa social babi boss moko ya mbongo ebele kwa likam na moto te rapidement je salue aussi maman Mokonzi autrement appelée la reine mère na kombo ya mama Bitanzinga donc umela na ona ngwende na place au Jali quoi donc sans oublier Myriam Coiffure et Zoamina Chaud de France Suisse. Donc, boya vraiment ebele bokozala jamais déçu. Babi Perez na Perez, bozo tunakanga vraiment ya trop. Nancy Dora, Perez c'est l'axinini. Perez c'est l'axi kitoko. Perez c'est l'axi tokos. Perez c'est l'axi bien. Donc, sokoza moi si tokoloba meres au pluriel tokoloba rara. Perez donc kitoko pelengi na ngalango seka mingi pona zala na kandate balobi émission mémorale nde marambo kolingaka te babetela yo kali solo émission mémorale kaka na mnora mutu te il faut vendre lango vraiment bondé bandeli tina suka okozala jamais dessus babe émission mémorale les émissions moko sala kabino ba bien et sala kabino ba yeye et sala bino ba diki qui est ya banga bino bongo la Gemidor TV bino bongo l'émission mémorale donc nanga bino vraiment ya trop ndeka balobaka kolo bebele mbanga pasi lelo nazanga moko te na plateau nazana invité na bino oyo bolingaka mingi aza vraiment sur le terrain to panzaka teke ndenge zalaka bozalaka branché babi Perez na Perez rapidement je salue ma petite sœur na kombo ya Mariam Machinda, babi moi si moko ya atonda ya mbinga ya bois noir donc moi ça mbongo quoi. Merci beaucoup na fidélité au besoin nango pona Rolanda émission ya lelo akandenge zalara. Héritier Matengo, babi un bon caméraman, un bon réalisateur, babi tonton moko ya mbinga ya goût ya bois noir. Fongole langa tableau to dunda directement la maman l'émission na biso ya lelo. Dans l'équipe directement la présentation nanga. Bonjour tonton. Bonjour madame journaliste. Bonne santé. Naza bien madame. Est-ce que toi ba kombo na yo? Kombo na ngai bazo benga kombo ya ngoi André Kimbuta mobali Anzeli Aminu. Ah c'est kana ngala monango. Bogar yewana. Merci beaucoup zape boga. Balabi lelo toyambi André Kimbuta na bandolier André Kimbuta donc to panza teke babi monsieur les ara koseka so belle attention ou bien aux an opération donc salara musika ka écran kaka Kimbuta lelo tozo sola rara marambo yo tali banzembu ya ba musicien na biso
biso mo to ebi actualité zo le kamikolo yo ya ba misien na biso ba nzembo o ba yembi mama chala mwana ayembi mama mbili ya belle ayembi qui encore o ba bengi na kombo ya musicien o nani Bill Clinton ayembi na kolanda bien a mama chala mwana ndenge ayembi selo ba rimer ndenge zo bimake na kati ya nzembo na ye abwakeli président de la république bajeto bambwakela est-ce que d'après yo André Kimbuta nzembo o mama chala mwana ayembi eza malamu to eza mabe? Oui, nzembo ya ayembaki eza malamu na sens que ndenge alobaki eza makambo moko peut-être que esalamaki na baparcours na ye ya vie ndenge moto akozala na makambo moko esalamaki meme na famille na ye meme na bacamarade na ye meme na ndenge tovandaka boyi yango abetaki nzembo wana ndenge lekaki na sko barimere bimi o te abwakeli chef de l'état bajeton yo koloba ni mpona yo? Bon, abwakeli chef de l'état nini ndenge wana te parce que nzembo wana soki tolandi yango ndenge elobami na chiluba normalement ko bantu moko bayeba chiluba bien loba pe chiluba to yoka nga pe na yokaka ata na mongala ekozala makambo moko muntu asalamaki o amonaki ndenge camarade na ye moko bakolaki na ye na ndenge ke o mulunda mubi muikala ni malo amwishi bintu bya bwena bina kwao uyukulu jane moko abo donc moko mwele bende mbokila uji moko kumujana ne bakwabo musansi wa musambu di mwimba musambu na kwa bwani kuleja bwani movie bantu nyonso bazande mon côté bantu mususu okosala bango ya okosala bien mais lobby bazo di mati c'était dans 500 ans ndenge nzembo na ezobeta na shiluba abetela ki muntu mon côté parce que lui to yebaki composition na ye ndenge asalaki ke asalaki pona nini ou asalaki pona muntu tel to yebaki ke asalaki pona nini te wana ye moko muntu ko yeba composition na ye ndenge asalaki composition na ye na ndenge makambo ye moko ayebi ndenge ba parcours na ye ndenge depuis abotami depuis akolaki na kana wana mukolo wana ndenge abozaki ya kokola na ba camarade na ye na bani mike bazokende kotoka mai na se wana na mabulu bayebi ndenge makambo na bango peut-être ekozala bete camarade na ye moko ya bomwana peut-être akozala peut-être histoire moko boye moko mutoko yeba. Ça chauffe déjà sur le plateau. Ah, bon, toujours une émission mémorale. Binomo Robozala qui vraiment bat témoin. Royoka. Réponse au bimna katia monoroya. André Kimbuta. André Kimbuta. Yo okimi yango mukie. Omoni ndeka balbara libanga na molili. Soko che ai seke yo. Bongo banda kala wana mamchala mwana bimisa nzembo te kaka na temps oyo ya président de la république po azapo bazape même na koloba nini bongo na bongo balubati mais ne baluba bazana tribalisme mobo e bozaka na bolingo mobo mais comment se fait comme que beaucoup mala mo ba division mobo okoloba ni pona ya bon isa confusion mon côté on ndenge nini te isa na lobaki nanga ke nzembo oyo akoto kobeta ngo toyebaki te ke abetaki ndenge nini te vi un peu que bantu mususu bandeko na ngai balobaka na bango ke balobaki na chiluba ezokende na sens ke abwaki mwakila mopanzi tel mais na expliquer madame que ndenge bantu mususu oyo bazo comprendre chiluba ndenge sengemi ekozala makambo moko boye esalamaki na ndenge ke bomwana na ye na ndenge na bapako na ye na répondre à question oyo tunenga ngai. Ok, merci beaucoup. Toujours continuer car toke moi liboso pe to komona lisusu musicien na biso babeng na kombo ya mama mbili ya bei. Ye eko composer nzembo moko. On dirait à côté lisikoyo président de la République. Vous comprenez? Oui. Donc maman chala mwana abwakeli président yesko à côté le rôle président. À Paris, musicien otobengi suna komo ya Bill Clinton pardon, ayeli susu ayembi nzembo na ye à côté li président de la République. Donc et comme le roi moi division moko boye, OK toi na mboka moko. Toi na président moko, première dame moko. Mais moi pour kaboli mo ekoti na kati wana là est-ce qu'on bat tout si ko est-ce qu'on constate que est-ce qu'on kondima que oui
Mam national abwakela ki président de la République. Comment ça fait Mbila Belle a composé moi division mon na kati wana quoi yo kolo bani pona yo. Ouais, pona ngai na ndenge bango ba chanteur bo tozana biso na bango na Congo. Bango ba yebi makambo ezoleka na ndenge ya vie yo tozana ngo mena. Peut-être ndenge ba bete banzembo na bango ba yebi makambo ezoleka. Mais na bande kuna bino mususu baloba bazoloba na bango ndenge ba mususu balobaki ba confirma ki ndenge maloba moko ebimaki na ndenge ya nzembo oyo betami par mama Tchala mwana. Bon bango ba yebi chiluba ndenge chiluba ezana ba terme moko ya kashika ya cc makasi wana ba kolo ya chiluba oyo ba yebi ndenge ba terme moko mususu ndenge lobami bango ba yebi balobi na bango ke nzembo ezingelo baboy ilingelo baboy mais na ndenge totali parce que composition ya mutu asali composition na ye ta mutu asala ka composition na ye ayebi ndenge a composer madame ayebi ndenge a composer ye moko mutu akoyeba parce que biso to yebi chiluba oyo tozowaki menace koyo mais chiluba ya kala elobami na munzembo wana donc chiluba kala na lelo za différent loba eza chiluba moko boyo ya ba parents babotaki biso bazana ba chiluba moko boyo ya oyo chiluba makasi wana ndenge baloba chiluba ya makasi na chiluba ya moi ya léger eza chiluba moko oyo biso bana babota misiko oyo toloba na chiluba ya kala mais bato mususu balobaki na nzembo wana chiluba ya kala wana ebetami elenge loba boy mais na ndenge tolandi nzembo ndenge sengemi ndenge nzembo elekaki na ba émission ndenge elekaki na ba téléphone na biso vraiment pona ngana aloba na ngai ye moko muntu akoyeba ndenge akompoze nzembo wana donc ye moko muntu akoyeba ndenge donc mutu oyo akompoze nzembo wana bakimeke du président de la République mais André Kimbuta yo oboy yango na kombo na ya André Kimbuta kombo nanu ozwa kono waza famille ba pesa yo to ba relation eza kombo ba famille ba pesa ngai depuis na ba mwana ngai depuis tangu ngai na botami na province ngai na lubomo ya mama na ngai na province ya Kananga donc naza muluba André Kimbuta ngoi mobali anzela aminu donc bogar quand le belabiso on a chiluba te et ça la biso ba avion et ça la périté matengo ba avion chiluba eza o madame toko solo na bino na chiluba parce que to botami nango to yebi ango lingolo ba chiluba ningo zolo ba mambo wana lo bango skola chiluba o makambu ya nzembo wana o makambu ya mozo expliquer ke nganzela minuscule bona chiluba ya chiluba na chiluba to loba madame parce que to botami nango to koboasa nango te même si naza na poto même si naza wapi na koboasa na chiluba te parce que eza munoko ngana zui na ngai tana bomwana na ngai na koboasa nango te même si na kei wapi na mozo loba na chiluba di jinjani meme ngoyi André mwana ni wako Kasai kukana ngamalanja nshinga mulubo wenu wakabamba mu kwanzeli aminu donc utu bambani mobali ya ba mobali bali lingala baloba terme wana même biso baloba tolobaka muntu wakuleje ku bantu donc wakuleje ku bantu ni muntu mwikala mukumbana mwikala mu biti wende mukumbana muntu yosutangini mu munente muntu yeye ce que baloba obini baloba boboza la kavonta donc orgueil uta n'est pas na bino wa ya solo orgueil écoute bana bisote donc baluba bazaka na makila na bango oyo ndenge eloko wana yango moko madame eza ngana baluba penya so azoloba André moi benya moi lipeka ndenge on a ti sulio betongo penya bol moko lobo koto bongisa village bon madame wana eza eloko moko donc depuis na bomwana depuis padi balele muluba ni machende ujubanga mushinu na shibana bakeso muteka mwana mwene tisa mchiko wa muluba ujumuna ku difference bwana ye muluba ujumuna bwana na ship mal wons mwana bwana ye muluba mwana wa muluba yeye donc biso baluba tozaka vraiment ya koyeba ndenge bato baloba tozaka vantar na biso eza ya bomwana tozoka ngo depuis na libumu ya ba mama na biso André Kimbuta donc bino bobotama na avantage oza na kati ya libumu mama oza déjà na avantage na yo mama botio oza na avantage na yo ozokola na avantage na yo
obali na vantar na yo obandi oboto boti na vantar grâce nzambe apesaka baluba grâce wana yango ezalaka grâce moko boyo wana eza vraiment grâce oyo nzambe apesa baluba po baluba ndenge babotaka otali mwana moke oyo babote lelo otiana mwana mosusu omoneka différence eza nango oyo ya makila wana différence eza donc vantar eza grâce na bino baluba donc eza grâce oyo nzambe apesa bino donc otie bana mike mibale oyo yekolo mosusu oyo moluba donc différence ezaka na vantar mais moi spectacle moke esuli nde bobetaka ndenge olobe madame yo omoni madame yo omoni ndenge tozana oyo na plateau oyo omoni ndenge na doiti boyo ezomonana déjà ke oyo aza moluba te oluati kitoko de ondinga même yo ndenge oza mwasi vraiment ya mwasi pembe mwasi oyo ngai nakoteka même boucle mpo na ye ozomona donc nakende kocontacte même famille na ye po place boucle ekozala mwasi kitoko boye vraiment vraiment madame omoni te omoni ndenge na loati te na concorde biso baluba tokoncorde na biso ka ndenge wana na ba téléphone cher boy André donc attends la plateau ça avantage pour ça grâce bon yo moko omoni car même eza po vantar te po na sali ni te mais omoni ndenge koloba na ngai monani déjà ke oyo eza moluba ya solo ko na moni vraiment ndenge olati héritier matengo zelanga chaussette na ye na chemise olati vraiment concorde sali peres na peres siko André Kimbuta ndenge oyo kaka ke président de la République oyo azo dirige mboka na biso azalaka moluba esala yo ndenge madame nasepelaki makasi parce que balobaki makasi ke baluba baza ba avantage bakozwa pouvoir te mais ndenge tokomi na pouvoir na maboko yango vraiment nakozanga kosepela te il faut nasepelaki makasi nalalaki même libanda 3 jours kasi biso tonde kobanga nde bonda koloba tokonia te bino lokola bakanyance biso tobi ngai te bato balobi non baluba bakozwaki bokonzi te mpo bakoniata biso lokola bakayance mais nde tozokende d'après bango nyonso ozokende yango pere André Kimbuta madame bato bakoloba mais nzambe soki alobi déjà bokonzi mpo na vie ya mutu echangeaka te oyo moko oyebi nzambe soki alobi même si tant tozalaki bana mike na classe soki alobi okozala commandant école okosala démonstration te ndenge bokonzi na biso ezaki ya koloba déjà ke 2000 tel biso tokozwa place wana siko balobi bino baluba bobalaka basi bien sûr na bavantar na bino bobotama lango eza grâce au nzambe apesa bino mais po bala mwasi obala na de mbwa na de kazagene ya solo bakoloba bongo mbwa wana parce que eza eloko moko tibele eloko moko toliaka na biso baluba biso tobenga ngo mbwa siko bino na chiluba chibele donc chibele ezambwa biso baloba topesaki kombo wana parce que tango peut-être ozolia eloko wana osentir yango ndenge ezalaka nango ke eleki nyonso ezaka kitoko babasi de onzinga babi testament vivant ozoyoka mbwa ezalaka peres donc ekokokita na bakineski awa fo mpenza André Kimbuta vraiment aluka penya mbwa alamba madame ezaka kitoko soki peut-être même yo meki yango peut-être okobwasa comme si ozolia eloko mosusu mais so elingi yo te na okebimisa mpe makwanza obimisa eloko te biso toliaki yango eske ebimisa eloko tala nzoto na ngai ndenge eza nzoto na ngai yango nzoto ezomona eza propre mpo na mbwa wana oza kadi ya mbwa te mbwa eza eloko mabe te mpo awa tomona eza eloko moko oyo esali biso baloba tozalaka minene toloba bongo yango aboya nango bala moluba nzembo bayemaka iyo lela iyo nzamba moyo sakana na moluba akoleza yo chibelebele bala moluba donc moluba olesanga mbwa yo na boya nango bala moluba yango boyaki kobala moluba yo mwasi kitoko boye mwasi oyo baluba balelaka mwasi ya pembe koma bandeko na bango oyo bazaka pembe pe tala nano yo ozoboya moluba mpona nini madame mpona chibelebele to l'émission même morale quand ndenge ezalaka keso moyelinga siko babio basa baluba suba na mbeto ya solo te basuba na mbeto te madame wana beza bato balobaka koloba to sa même morale na bino basa baluba
po bato balingaka basi ya baluba te bo basaka pembe minene kitoko bana kobota bana kitoko bango baluki ba problème bado koloba baluba basubaka na mbeto biloko ya bongo mais baluba zamba sali grâce ndenge na loba wana batoko tani mwasi ya muluba omona te otunaka te madame ezaka kotuna te yo boko muni lobi te mwasi oyo za muluba donc babotami na bango pembe kitoko comme mari. Bon André noza de obali ngai madame ngai na bali nanu te ola ni mais moi likango moi zel kanezala azali na ye madame azana ye to obongama to mona ndenge ya ko sisa makambo na ye ndenge singemi bolo somo sima mona ne ita musuna poto bino ngai foka to bala nan ko onzima tozana ta ya fiancé nyonso vraiment to yebite nzambi muto ye baka makambo na ye po ngai na kolo banzambi soki alingite ça ce qui peut-être bon moi si ndengo tuni question moi si mususu oyo basi mususu esengemi kanzambi soki atindi ye na ndenge normal quand même akosala moi si ya bana ngai akosala moi si ya bana na ngai donc na ndenge wana ngai na kolo bana ngai teke suka ote zambi ye moko muto ayebaka po nzambi muto azaka na nyonso. Merci beaucoup. Toujours vraiment une émission mémorable. Rapidement, je salue le groupe Les Amis de Dora. Donc, ça vraiment est belé na Kachimini. Ce qui n'a l'obna banotanga bakombo nako bandawa tinati no kokosi lisate. Là, je salue Aboubaka Lyondo Banda. États-Unis d'Amérique, mobali ya bato ya Njumba la Silva, bobi moi simoro ya neige ya Kano quoi. Donc banda Luanda, ba gros bisous la belle. Na kepe se soit mbote na na tatu it banda France autrement pleur les mahit. Pourquoi pas raison pour banda Luanda. Donc bozali vraiment pelé. Tout ça beaucoup baga de mission de biso ya lelo si après tezo leka Nicolo oyo bino bat bozo mission oyo na moi suka kandenge za la rara tout ça quoi vraiment na André Kimbuta skoyo conseil nyoko pesa na ba musicien oyo ba composaka banzem na bango na kati wana bazobwakela batu mususu bambwakela conseil nako pesa bato bazosala ba composition ya banzembo na bango oyo bazobwaka batu mbwakila mais zembo bon ba eza nzembo eza composition eza makambo moko muntu amuni oyo muntu aye bon elekani na vie na ye ou na famille na ye atatangi kombo te mais kolelo ko sentir ngo ka kisalaka bongo bon conseil na ko pesa bango ceux qui peut-être eza bongo il faut pas s'approcher pour ceux qui peut-être ezolobela mutu il faut pas s'approcher pas mutu avant bobimisa na no album zembo comme nzembo bongo ça bien té parce que il faut d'abord pour expliquer mutu yo peut-être nzembo yo ba pesinga ipona sala boy nzembo za boy non mutu wana yeba ndenga ko sala par rapport ke ndenge mutu o sala composition et bimi et bande koloba ndenge wana sala bien té et on a pesa bango conseil pas à moyen ya ko s'approcher pas nzembo ndenge zango na façon ndenge zolobama bongo on s'approcher pas mutu oyo peut-être nzembo zo kende na sens wana o solona ye avant obimisa composition ou album wana so na bino baluba nde bozala wana bomona raté oya lekinga do yo faut les kaka yo faut za la classe supérieure ata mutana leki na ba mbongo na ba mituka na mapango yo faut za ra likolo rolo bani pona yango. Bon, baluba bazaka na terme moko uja jambisha donc c'est-à-dire que uja jambisha muntu nyonso aza content na ndenge nzambe asali ye donc mutu nyonso aza munene na kana ye donc baluba babotami bongo omona mususu akodi matere muninga aleka ye okoleka ngai na sens ni okoleka ngai na ndenge nini donc ndenge bango babotami na bango donc merci beaucoup pour ça ya solo la vraiment André Kimbuta ezaka likambo heure parce que héritier matin bongo a comme ko signaler biso déjà donc to chité na biso numéro de téléphone et ça la badion quelque mabanga pour te clôturer mission numéro nanga ya téléphone eza 081 031 53 27 bandela s'il vous plaît 081 031 53 27 wana numéro ya André Kimbuta mobali yanzela minu temps en temps okozoye téléphone mabanga kandi mabanga te bambote quoi bambote nazo pesa ka ba staffer nanga nyoso oyo ba yebi André Kimbuta mobali yanzela minu e bani partout na monde donc dès qu'on a bango mulo bazo pesa bango mbote
Mais ça s'appelle la chiluba, balabani betwa we. Jamoyo, ngana ibituba. Ah, jimbela bonso moyo, bana betu ba ku kasai ni bana betu ba jiban londa bonso jimbela moyo. Zamba ba beneshia. Merci beaucoup Nabino Nyonso au Bozala qui vraiment branché à Kolanda émission au même oral donc na remercier Bino le souci à trop na fidélité au Bozala ranango donc bon continuer à kaka na bondeli pour na Bino bat Bozala qui un peu distrait à ko s'abonner à Bolanda ka kelenge émission au tikina ko s'abonner donc s'abonner déjà s'abonner et ça langa babion takanga mona présente ah nazala na gouye mangusta yo bakselanga lisu moi simbinga et ça langa babion. Merci beaucoup Nabino Nyonso. Je réponds au nom des journalistes Nancy Dora Keke Yobongolanga elle n'a pas reçu rapport nazala na kandate. Merci beaucoup Nabino Nyonso. Merci beaucoup na Marna la belle et bana so babi petit tia propre donc bambo théâtre na bosani pété zika bande rapport de njili kaka na douani wana babi suka na mobile ma l'homme sans génération donc mbumba de moi bonda français na bosani pété ko pesa bambo te na Adrien Dinganga babi 5-0 c'est quoi donc mobile moi le baramingi te quoi sans oublier ato c'est quand Guimon à Londres ya tonga babi moi à Londres o ya mesana ko simba livre sterling babi monnaie la plus puissante du monde babi ato c'est quand mobile à batu ya mama tete banda Londres na la meilleure trop voilà tout à la prochaine émission et le mwana ngamo ko